performance na quoi na yango nde na lobe. Non, omoni lo mona lobana yo, omoni le padre azali ya mukolo, mutabanda ba faire liboso na bango tu. Donc mutabanda ba faire liboso na bango tu ezali le padre. Yoka siko te ngana zona polémique te ngana donc vite mané bimara est ça na nzemo mombo ya jeune mo quelqu'un yo bondisa kawa azala raté azo comprendre dans le padre ya mukolo et si tu récupérer ba faire rien à dire bango tout là-bas le padre ndé mama bien sous roi oh na lobby ya mi bengi roi te ya lobby soko lingo boma soko lingo zala roi il faut d'abord me tuer on se comprend donc il y a mukolo baza buko ba faire ça yoko yambala moko tu yambala ndeni mukolo ba faire ça l'homme de vite man oh mais sur le plateau du désir na mi bonti na bosenga na yo yokisanga bilenge na befe nango un bateau étrange au milieu de mon jardin na sibir ba souffrance sans sentiment bosonanga lien d'entraînement ya bolingwa michuri bosedir po macheza lawo mote mananga isentre dake ya bolingo na yo boakangunda po mériter assis au bord de l'amour fait couler rivière ya bilengi emportenga na mbonge ya caresse richesse Cédric azanango kongo kutusima atabash basimilaka bote na ye epseleki ekomi omemanga na 7e siècle yanga na ye lokola okapina mabele ya RDC mosika na ye pene na résister soto nanga ye mesala na chalera betokyo comprendre que sa chérie ekomi obomanga nsunga nango ekomi otraverse te pa bavoisin basusu balobi basusu esukeli bango na motema Cédric betoki okobomisa bato number 1 bilenge ya Cédric presso d'amour ekomi obalanse motema émission oyo oza nango oza na baépreuve wana aboyaki yango ndeni collègue naé bon frère mon repé à Congo musicien artiste Fally Poupa non on a la tinde thème ba français tout ça photos barumba comme UPA tout ça te bino zo faire go la aye na rumba trap c'est que to ba ngingo o falo ba kesui non biso dozo filer plus de dynastie de makambo ça la bien quoi voilà folelanga motema njadile teta na kota kunae okaresa mabokono eleki pula kotomba eteta bébé eleki pula kotomba nagwe sur les temps je m'envole promets-moi aujourd'hui toute valeur du lit après tant on oublie rebobiner souvenir immortel d'amour fais-moi revivre mi amour les têtes je t'en prie Justinos ekobikisa Justinos ekobikisa moninga bébé à moi mon amour chéri tu m'as promis aujourd'hui je vais manger le lona kolia bolingono tala ndenge na kofina nganzala na komyo luka kobeta na Chelsea otona zelo kufilo nzala ngala dambe yo moko yebi nengo sala kingai mongongo kabelanga ngwe bajelo ebele do N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour, bonsoir, chers amis fidèles internautes, vous nous suivez de partout sur Concepta TV, la chaîne du moment. Abonnez-vous massivement et bienvenue à ce grand rendez-vous de votre tranche magazine Couleur Show, émission présentée par Alex Ngandou Moulouba, les Benjamins de la presse, mon maman Tremadi, mon Nzambe. Merci d'abonner tout à Concepta TV, merci de la confiance sur vos OP Sabiso. Vous continuez toujours à partager ma vidéo, vous s'abonner massivement à Concepta TV pour nous soutenir, que tout le monde toujours chaîne. Un grand merci à toi, Lotis Malandi Design qui est derrière la caméra. Merci à maman, fille, maman Massoula, papa Das Milandou. Merci à toi, le jeune boss, le fils d'Ipea Pachamou, et mon vieux Patrick Trifazé, Koura, Chine, Gombe na Gombe. Guy Bokopo, le coup d'œil jamais raté, mon vieux Napeso Bambote. Et pourquoi pas dire aussi un grand merci à Fanfan Marinunga Lambiji, Nakati à Paris, Napeso Bambote, Belle Place aux âges. Je pense, lors de l'introduction, Nabatak, vous avez vite compris que je suis avec Énergie à Gola, ou à Pazali, musicien, à Ferrego, à Jet Set.
Naende Torobeta Masula Dynastie volume 1 oza déjà na kata marché. Pourquoi pas to sur la parcours nae na kati ya Jet Set ya Ferregola énergie. Non, c'est déjà pousse na to sur l'aura déjà. Bonjour énergie. Bonjour de onangai. Magetu kombo pe na habité. Alex Ngandou. Alex Ngandou. Voilà, boni. Kimia boni. Ngape kitoko trop quoi. Pour la première photo ya mbo abonné na biso bazolanda yo. Un mot gentil d'abord na ba Gaulois tout au bazana kati ya Concept TV. Oui, on a passé ba Gaulois na ba gladiateur tout mbo théâtre. Bah oh baza donc abonnez-vous massivement chaîne Concept TV. Concept TV, donc vous s'abonnez-vous vraiment, vous s'abonnez vraiment massivement au Sala Kitoko, vraiment donc il aura na lobe ngwana. Énergie à go les première photo ya mbono na to solo la moi mingi. Énergie go la auta wapi avant intégrer Jet Set ça fait rigolo. Oui, énergie à go la auta à Pointe-Noire. Na Pointe-Noire on a bêta na JBC Musique à Fondation Zulubad. Après on a vu Eric Odaye paix à son âme. Ndé ba rozonga na leader moko na Pointe-Noire wana ba rozonga na leader moko Kevin Bwande le foramba cible Metatron amemanga Braza tana comme na Braza ndé après et 5 mois ba tactique ndé ce qu'on a kotaki ce komboka ne rosala travail na ngana ndenge ya mabele quoi le lopé na Jet Set na bokasi ya Nzambe ka yebi ka mamba onde salaka. Voilà, et ça la mande ni pour intégrer Jet Set ça na occasion il y aura test normal tu as concert tu as vieux mo ba mémoire car le roi sur le bien à faire rigolo. Tenga ezara test normal les amuta memanga tenga mona yaki koluka bulo nanga ngamona koluka musala nanga sur le plateau du désir na mi bonti na bosenga na yo yokisanga bilenge na befe nango un bateau étrange au milieu de mon jardin na sibir ba souffrance sans sentiment bo sonanga lien d'entraînement ya bolingwa michuri bo sedir po macheza lawo mote mananga isentre dake ya bolingo na yo Boakangonda pour mériter assis au bord de l'amour. Fait couler rivière à Bilengi, emporter un nambonge à caresse. Tango bazuba bolingo, ezo chuba chubangai. Ne exprimer sentiment na soufflement du serpent. Lolé, mon ayo a circulé la libre sans roulage. Mais melanga diki diki na bote lettre à motolu. Et ça la bien collé bilei balambi na moto yo lingaka. Voilà. Voilà, je pense que Gaulois tout bazolanda biso en ce moment, baza vraiment satisfait na belle voix na yo. Alors, quand on a 2 ans au côté, je crois que tu as déjà dynastie et qui déjà en plein studio. Voilà, je pense déjà que Gaulois au bazolanda biso s'appelle déjà na belle voix. Mais quand on a 2 ans au lobby au sein na kata Jet Set, ils ont déjà qui dynastie et qui déjà en plein studio. Et c'est là qu'on a un qui a fait rigoler à ce espace qui a participé à la carte dynastie. Oui, c'est ça que Nzambe mo ya ebindenge a memara faire nae. Voilà, donc ngala likamona rolo bate ça que Nzambe mo mte ebindenge memara faire nae. Voilà, nenga salango président Mutudo esprit et tout ça. Sa chance président Monique était moi nanga opefo. Ayemba sala bien parce que biso to rabana palais. Bana ya palais bani to bana ya papa moko donc na biso pena ba wai ezaka na ngote président lingaka ke koto souci za koto souci za lara ya lingaka tout le monde soki bazo seka koto pe ba seka voilà quoi. Voilà, Dynastie volume 1 est déjà disponible dans la plateforme et tout automoni place soit puis au participer pe na vocal moko na nzembu ya Okapi. Message clé Okapi za lakini na ndeni message clé qui est bolingo humanisme babilo mo ya bongo. Oui, Okapi ça amour, hein. Okapi ça amour. Vous comprenez? Okapi ça titre. Ouais, message aux appels dans la carte. Le message ya carte ça amour. Et ça bolingo. Et là on me soutient. Donc au moins quelques extraits en zembu titre comme la place vocale. Richesse Cédric Asanango Kongo Kutusima Atabash Basimila Kabote Naye Epsuele Ki Et comme yo memanga na 7e siècle Yanga naye lokola okapina mabele ya RDC Mosika naye pele na résister Soto nanga mesana la chaleur Betokyo. Vous comprenez? Neke sa chérie comme yo pomanga Nsunga nangwe comme yo traverser c'est pas ba voisin Basusu balobi basusu esukeli bango na motema Cédric Betokyo kobomisa bato number 1 bilenga Cédric Presso d'amour comme yo balancer motema La commis sensible neti soso amoni pese De sere bavi sabolingo Cédric na kota
ta soeur d'amour nanga bébé eleketa eriksoya volkaya nirabongo courant 6600 volts moto simate la salanga fiche femelle yo ne fiche pas la bolingo betokyo branché ngai to limate ba plaisir Cédric et Tokyo number 1 voilà. Voilà ce que côté vocal nous déjà ça l'émission. Non t'es. Côté ça on a bien vocal bah tu vas comprendre. Ah bah comprendre. Au salaire vocal wana. Nekesa chérie comme yo bomangai tsunga nangwe comme yo traverser c'est pas ba voisin basusu balobi basusu esukeli bango na motema Cédric beto kyoko bomisa bato number 1 bilenga Cédric wana ngasko na zoya Molo na singa kama bele merci te marge mabele botela ke bafui beba lo baka mama jamais chauffer linga libele pesa kama lele to ya moto kozeli sate Stella caviar sentiment nanga ye bakomi sentiment nanga ye bakomo pi mangango bilengi nanga ya bakomo pi mangango papa Melina Machas yaka ngaya wanya mazuwe komelanga kitoko nzoto po basusi na yo baninga bakople batikenga mokwe na mikofela Sandra Maya ya Mede Makenzi Pochi. Est-ce que Roye Mbara biso pe déjà ko na timbre ya musicien moko nani Next Modoko abarambo bakundolo wana manzelo ngana okende o yo soka te Molo na singa kama bele merci te marge mabele botela ke bafui beba lo baka mama jamais chauffer linga libele pesa kama lele to ya moto kozeli sati Stella caviar sentiment nanga ye bakomo katangango bilengi nanga ya bakomo pi mangango papa Melina Machas yaka ngaya wanya mazuwe komelanga kitoko nzoto po basusi na yo baninga bakople batikenga mokwe na mikofela Sandra Maya Amede Makenzi Pochi banzela o banzela ko yako wana po sona longwe ana roya na ba les konga ya déception yo chubingai esangi singa moya ko kende l'hôpital po na motema plein de chagrin plein de déception Claude Lukeba kone bikemi sepena bolingwe zalaka tester Jésus les padres bilingue bolingwe tikinga na moi de détresse Dadi mafungu Gaston mafungu na Lion Berado President Zamunda Cherigola bolingo netikinga na mwa mukusae Orligola touche ba plan na yemba na compalma papa na Melina décalé mystérieux. Voilà, je pense bagolo bazola na biso batutu balingaka la bonne musique pe bazo sepela ba commentaire ndé na lo balala bino ceux qui l'artiste azo sala musala bien boti karaba commentaire bon encourager vraiment la place à ba commentaire bon like karaba émission bon partager bobo ça na toujours un grand merci à toi mon vieux Guilel Lucindu papa na Guilana direct à Cape Town azo tala biso Glody Barka kilo ya bandala mon pote Landry Itomo Isolo qui en direct allemand azo na biso na Sidumba la reine de plus 33 Nathalie Ramazani antitache partenaire de Ligue moi Sinzambe maman na Maila Onya motema ya président William Ikona alors énergie à Gola, le premier volume au Ebimi. La deuxième volume, je vais espérer que l'énergie Gola, tu es la première volume. Non, la deuxième penazali, donc c'est la barre. Non, c'est l'énergie Gola, et ça n'est que base la dynastie. Non, par rapport à par rapport à travail dans les deux oui, bien sûr. Bien sûr, Nazali sous un chokawan. Wanezali vocal kaka, non, vocal kaka. Biso de on a ba étape non, il y a ba vocal non. OK. Ouais. Par rapport à l'évolution de la dynastie dans la plateforme, ils ont évolué dans une étape qui est opposée à l'année. On passe aux amoureux de Missa il y a fait. Si c'est un gars qui a sali commentaire, peut-être que tu vas voir que Nazoko, ça mais il y a qui pour l'anda ma musique. Il y a pour y dimension comme une quand on a été. Faut poser un journaliste. Voilà. Donc dynastie top. Minga le besate, dans le colo et tout ça. Donc tous ceux qui ne tikuna. Voilà. Bozo kende tikuna ya kota la public ne bat bandaro zela dynastie bima. Si. Net apparemment net ngamo no kilo bandaro zela beaucoup plus façade ya rumba ou apitobi qui fait rigoler mbina ba collègue ne ya wenge. Mais ce que moi na bien comment stratégie faire rigoler abimisi biso volume 1. Est-ce que na bino bondo s'attendre que onde obima par rapport ya rumba? Te muta bandao calculer. Yo ko calculer ngono ndeni yemo mukolo ba faire. Yo ko calculer ngondeni ye moko nde makambo de yo ko boule na gauche boya yesko na droite voilà donc oko boule na
na idée ya mutu te pour na makanisa mutu bien intelligemment ya mutu do ye moko ande mukolo ba faire ye moko nengo lobi biso pe to bulaki rumba mais ve aye nango na ndenge ya rumba trap to ça ko boni permettre nga moi que somo pour na pe moi songi ya nga vraiment son la celle qui songi te na ka bien te si mais il y a polémique s'il vous plaît. T'es nga ça qui songi yo lobi na ko pesa na permission. Bon, vas-y. Ouais. Batika. Non, toke na biso. Mais récemment Mikolo le qui fait récolte la boya style la musique même il y a ba rumba trap parce que ba musique mo découverte. Oui. Mais lelo fait récolte là ayeli biso sous style yango. Aboya ki ngone émission oyo zanango, ozana ba épreuve wana. Mais oui. Aboya ki ngondel. Il y a un collègue, bon frère mon pays à Congo, musicien, artiste, Fali Poupa. Non, on a la tinde français, tout ça, photos rumba comme UPA, tout ça. Non, biso dozo filet plus de dynastie. Dynastie de Makambo, bagolo na gladiateur, bo consommer dynastie et au sala bien. Biso to yende na rumba trap. Français, non, par rapport à français, par rapport à style musique, parce que faire gola tu es trop na rumba pire, il y a odemba, mais il y a moins performance, il y a rumba, il y a commissi nango, parce que même na ba musique na lo ba bande ko bele bobeta, ezana ora rumba, mais zara ke mnom to ça la performance na ko na ya ngonde na lo be. Non, au moni lo mona lo banayo, au moni le padre azali ya mukolo, mutabanda ba faire liboso na bango tu. Donc, mutabanda ba faire les bossons na bango tout ezale padre. Yoka siko te ngana zona polémique te ngana zo bisoka eloko moko ke tango ba vita emane banda ko betama. Tango vita emana. Ozana chini tango vita emane banda ko beta. Nazana ajona na période wana. Na ajona période wana. Yo yebi banzembe banda ko beta na temps wana. Tango vita emane bimaka. Est-ce ezana nzembo mombo ya jeune mo quelqu'un ko bondisa ka wana. Azala raté. Azo comprendre. Dans le padre Yamukolo, et si tu récupères ma faire, rien à dire. Bango tout là-bas. Le padre Ndé Maram. Padre Ndé Maram, bimpena ba polémique ya makasi, tu es bien roi déjà la musique na biso Congo ba mi benga ba roi, mais tout le monde sur le fait rigoler comme mi benga sous roi. Oh, na lobby hein. Ya mi bengi roi tin, ya lobby soko lingo boma, soko lingo zala roi. Il faut d'abord me tuer. On s'en prend. Tant qu'il y a mukolo ba faire ça. Yoko yambala moko tu yambala nandeni. Mukolo ba faire ça. L'homme de vite man. Oh, même papa nangai. Mais qui ça sango te bien ngote. Hein? L'homme de vite mana. Ba wenge ba 4x4. Hein? Azala. Siko muto bongo, ata yo muto bongo. Ata génie. Ata génie mutokolo baneza do mutu okoya ko lobana ye na ndekaka ne ignorance ne comment na mokili voilà eza nango ya nango logique tout le monde akoya na ya mikumisi na c'est ça mais na logique des choses ba oyate. Voilà, merci beaucoup énergie à Golato qui n'a vraiment vers la fin. Ba programme il y a mouvement ezandengeni. Oui, ba programme mouvement na minute to travailler. To zaka na boss to travailler. Kala mingite awawa ndenge président lobaki. Sortie officielle, il y a album, concert à sortie officielle, album et Zoya, mais tout ça dans les coulisses, tout ça travailler. On comprend? D'autres travailler, voilà quoi. Voilà, mais avant tout, vraiment, c'est la chose que j'ai dynastie. Je dire, côté na biso na capio, côté na biso na royaume Congo, côté biso bena, obim c'est absolument couleur mort bien pour nous recevoir le sabbat. Écoute, na ça beaucoup en Chine ça l'en fort. Mais donc mais bika artiste, donc binonde maram. Donc santé côté tungisa mais OK non on a ba façon mo bikaka tellement bika mambongo ndenge salaka artiste azalaka wana po bunda, po sanko bunda. Messi qui m'a bêté la bana le padre ni kabolonina et ça la m'a bé mais là c'est la bino ata dosi ni que ça la bien quoi voilà fongole langa mote mancha dile teta na kota kunae pokaresa maboko no eleki pula kotomba le teta bébé eleki pula kotomba nagwe sur les temps je m'envole promets-moi aujourd'hui toute valeur du lit
Après tant on oublie, rebobiner, souvenir immortel d'amour, fais-moi revivre. Mi amour, les têtes j'ai tant pris. Justidos, ekobikisa moninga, ekobikisa Docteur Jeffil, les têtes. Quand je suis près de toi, je suis heureuse. Tu m'as promis l'amour, tu m'as abandonné. Les bonheurs d'une femme de dans les bras. On s'est marié aujourd'hui, je suis scellé. Nanyako sepeli sangai docteur le teta. Mi amour le teta, j'ai tant pris. Justine dos, ekobiki samoninga. Bébé à moi, mon amour chéri, tu m'as promis. Aujourd'hui je vais manger. Le lona collé à Polingono. Tala nengena kofina nganzalae. Na komyo luka kobeta na Chelsea. Otona zelo kufilo nzala ngalae dambe yo moko yebi nengo sala kingai mongongo kabela ngangwe bos bajelo ebele do yeba bilo mo foto travail yango mais bako pakata bango nyoso basangana bako pakata nanu bapakati te bako pakata. Maintenant, il va opérer. Il va récupérer ma faire. J'hésitais, j'ai douté de lui, j'avais raison. Ton amour sucré mais dangereux plus que du poison. Il m'a eu dans sa maison juste pour la pendaison. Babilo a bon raté. Toc toc, toc toc. Sango fungo langa porte à couvent. Enfin prodigue na tout belana kende qui ma sert. Où était déjà na violé ve à bonheur. Pardon na kokite ambanga Bolingoku na masolo. Nzoka j'ai tombola. Plein de surprises. Do Babilo Rowana. Rumba trap. Hein? Voilà. Merci beaucoup énergie à Gola. Moto bendi pema. Na boy na ngande ba terrain ono lingo memanga. Naya, tenaya. Rumba trap. Tenaya. Rumba trap. Le bana raso kinaya. Oya wapi rumba trap. Le bana raso kinaya. Bien yaka raso ligoya. Voilà, il s'appelle énergie à Gola, tourne vraiment vers la fin. Si. Je pense que Balandi au PS déjà programme il y a répétition n'engezali. Numéro ya contact na ba luka contacter yo. Oui. Dédicace on appelle dédicace na rotika dédicace wana. Au salon la bandenge mo ya ndenge bena ki ndule man quoi. Numéro nangana nous appelle le numéro nangana 082 29 97 892. Voilà quoi, donc 082 29 97 892 numéro nangana wana et na opesa moto na moni présent nanga dika le mystérieux Isamala qui ne marchait Yves mutakangi ba faire. Jordani Osebi le sage nganga baindo le maître du temple namoni fe nanga dadi mafungu fungule ya dadangu abana fils kelele namoni susu fe na biso pour les grandes maisons maman bibi chiumu ma bibi chiumu ma bibi chiumu umela énergie ya gola yeyo énergie ya gola yeyo quoi et resala bien quoi. On a tout abonné le Rasuka. Sing again, j'entends comme un gueule dans mes tempos. Sing again. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Si je savais, si seulement je savais. Sing again, j'entends comme un gueule dans mes tempos. Sing again. Si vous savez que ça veut barder, fallait éviter de me regarder. M'a bien fait remarquer. Chanteur de quoi. Voilà. Voilà, merci beaucoup énergie à Gola. Je pense que c'est la première fois que tu ressens le sous sur la tête. Malasimatos a vraiment décortiqué vraiment dynastie volume 1 bien et puis tu as vraiment ma solo 4 beaucoup. Merci d'en répondre d'abord à l'invitation à Bissau. Kitoko, sing again. J'entends comme un gueule dans mes tempos. Au côté le pote de la même biso. Maman nangaye nzamena yo katanga wakaka. Rumba trap.
Merci, c'était la énergie à Gola. Merci d'avoir abonné tout. Merci d'avoir abonné tout à Concept TV. Vous continuez toujours à partager vidéo pour envoyer sa chaîne Nabino Gaya. Vous s'abonner massivement à Concept TV. Vous commenter, vous like Nabino. Et en gros, nous avons besoin. Un grand merci à toi, Lotis Malan Design, ma caméra. Merci à maman, fille, maman, ma solo. Il y a papa Das Milandu. Merci à mon vieux papi, mon canal, la carte qui gagne Lionel Kasso. À moi, on a poté de partout. Henri Bak, on dira qu'il y a Brésil, ma peste sous Bambo Tebele. Mon ami international, Alaba, Bambo Tebele, l'Issousuna. Mon pote Capolu sur l'international Axe Efficace, on appelle Bambo Tebele. L'ingénieur Adada, dans la carte ville ou l'ingénieur Adada, vous êtes tellement nombreux. Alex Nan de la trop Patrick Mata, papa na Blessing, Mobile Marlène Pala, na peso Bambo Te, Mama Safilonga, il y a papa Eric Bikembele na carte Paris, na peso Bambo Tebele. Yuniza Isabelle la patronne na peso Bambo Te, Micheline Ziti, c'est la mère Kitoko, na peso Bambo Tebele, maître Akazitisa, Bambo Tebele place Bozali. Vous continuez à s'abonner, vous partagez la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.